Chokomone chimachuta chikofochea chopayo. No image. Banza songo ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké yangulu. Ouais, ça va Bibinda. Ouais, nazalanga. Nazalanga, toi kana souci moko. Makambo ezolekana eutolekana Kinshasa kuna ndenge bauti ko agresser ve na bino les news des stars au bolingaka mingi na komba Zoro Mabiala. Est-ce que vous avez au courant? Vous êtes au courant nango? Oui, au courant nango parce que tout à l'heure à la Mouki, pour la Mouki on a l'enfer vers la 11h pour la qualité. Nani? Nora digital. Ah. Nora digital a Beninga, oh bibi là, on va pour internet, c'est la quarantaine et tout, on a fini la code de Twitter, la messenger d'ailleurs. Na bino na moni tezani, oh bien Zoro va faire que vous ne pas pas bien encore na qui laisse sauver la fête ya Gloria online. Na bino on va faire que bien Zoro va citer. Mais c'est d'accord, j'ai un tas na la vidéo comment na benga yo. Na benga chanteur pour la nzi pour la té. Tu as dit ma ta vidéo na on va faire que bien Zoro mais ça va pas. Est-ce que na motif ni ba beteli be Zoro Mabiala? Todo ba motif. Non, les pas motif ni papa, c'est que ça va rester quelque chose pour passer encore d'apprécier. Passer par encore des bases qui m'a posé, qui n'a voilà, comment on était, passer des bases que Zoro va dire au père d'ailleurs, je sais pas peut-être qu'on a ma qualité, non, que Zoro les tous les stars, je crois, peut-être qu'on a non à côté, il y a où la côte en haut comme à l'eau, qui a où Clarisse Bibinda, est-ce que Zoro Mabiala a publié un biloko ya Weransone Nandenga Mabe? Zoro Mabiala a publié dans les news des stars. Mais le cola lelo va comment benga so bazo benga les news des stars Zoro Mabiala. On dirait ya comment on dit makombongo. C'est pour ça que malheur on est landiete. Ah, je crois que c'est à cause de ça, hein, peut-être que Zoro malheur est lundi, peut-être parce que bien Zoro c'est un gabon, on a très cool. Et si on imagine tout ça, on a la photo, on a la photo. Oui. O condamné Gloria Olangi na pona nini o condamné Gloria Olangi? Et non on condamné Gloria Olangi wana parce que Gloria Olangi c'est des actes à héritier qui permet de se déplacer en Europe pour se déplacer en Asie. Derrière, on a tout fait ça bien Zoro, imagine ma fille wana va continuer wana va continuer mai va so va faire batio. Mais Gloria c'est là la pas de profit. Vraiment, c'est regrettable, mais ezaka pasi mingi. Bon, pona okabwana yo liloba suka no zanini. Bato bakoma condamné Weranson na kata makambo wana. Est-ce que Weranson azala na problème na kata makambo wana? Bato ba condamné Weranson parce que Weranson lui il est pour rien. Moi je sais que Weranson a na photo ma bande les gars qui l'ont dit ça. Les
Voilà, on a pour te donner ça. Voilà, ça n'a jamais à la peau. Voilà, ça n'a jamais fait. Parce que c'est un col, il est violent. Quand le col a un voyou, c'est pas le voyou, alors il faut pas m'oublier de se faire passer. Donc, quelle est vidéo? Parce que c'est un col, Clarisse Bibinda bon sa micro na yo parce que son na yo kima. Ah. Siko bino ba leki ya vie na bino bolobi nini pona okabwana yo. Merci Balandi à toi www.panasangwa Congo vraiment tozaki na Clarisse Bibinda la femme en barbe yepe alobi pona vena ezoro mabiala vraiment ma trop to continue toujours miko balader na biso balobi Paris et tomboki na ndenga muketi vraiment Clarisse Bibinda pona soutien na yo na komo ozana nouvelle à Chantal Bola. Chantal Bola la mona qui na téléphone na tout à l'heure na zochi na ba image azana atezo ya bawe na diwa. Ah merci. Merci on rappelle dans le canal contacter pour na sous réaction par rapport à makambo ngone leki. Ouais, surtout Chantal Bola il faut le parce que yende moi la maison mère. Faut bien se retirer d'ailleurs. Si on a pas la moi de mabanga. Moi de mabanga poto ka bwana yo. Ah na petit mbote na papa na bino babika na ba mobali tanga bobenge papa na petit lettre mbote. Na peti bato balinganga pita bastar mais bato qui n'aura visité mbote pe kotozali babi pasaka rakomo qui continue de faire au monde à salaire. Merci Clarisse Bibinda l'enfant ma barbe. Azana kanda makasi po batu na ye modelo basali tata mukolo ya batu boye ye na feti boke ko beta butu bongo. Kabila kutu balobelaka ye butu moyawa bazo finga Kabila kwande et c'est comme ça. Tant so yebani déjà ba fali bazo finga ka bango butu moyi na basele o a ezala bongo. Bokene ko sangela papa ya batu ya mukolo ne wana libanda na balabala aye feti alinga sala surprise na mutu na ye babotama mukolo moko. Siko bakasi batu bilengi do ba rando na bango kakola zakane drumerta zakane kununa. Ça se fait pas. Oui, il faut s'expliquer parce qu'il faut y avoir un bazar poulet na ye. Bazar wana maison mère te sali biloko wana. Parce que na ba image to zomo nango. Yo finga wera, yo sala wera boye. Bazo sala ngo ono ya wera. Na kombo ya wera. Siko soki likambo ezwi papa wana nenga kenda ki sasa. Ye wera ozala épargner. Mettons ba vanda na ba bureau na bango. Faut ba yeba makamba solo la pour encadrer ba pesi na bango. Ozomo, ezala raté. Ye kakolo la pekisa. Ceux qui vont agresser papa wana, il faut appeler ça parce que chef d'orchestre. Il faut appeler ça parce que il quoi la patronne à bango. Pour tout le babo epoli kamboso li kambe kwa kikasi. Kokufa ya mutu e dara musika. Ezara musika te. Ba o beta e lo place moko ya mabebo ye papa bataji problème mais comme il peut problème. Non mais communauté na biso c'est qui nazo comprendre souté, ils ont raté, ça se fait pas. Kakola za responsable ya biloko wana ponanga parce que tangu batu babandi ko agresser ceux qui za ba fanatique to ebike biso so ebike ba fanatique un mot ezara bien to contrôler bango ezara mo passe mais tangu action wana e bandi ko salama
ye mukolo feti na kati ya ndako ayebi neti mambo ezosala libanda yo moto oza libanda en tant que chef d'orchestre bazosala ngo na kombo ya orchestre na bino ya patron na bino il faut encadrer papa wana il faut encadrer papa wana alukata place moko akotisa ye mpo eloko wana esalama te mais esalami nango bato nyonso moto nyonso azoya na molangi na ye na likofi na ye na mbata na ye na nzoto ya motu ye mpe soki azalaki wana seke ye moto aluki yango mpo soki azalaki wana fala apekisa eke mosika te bango baza banda bakulu na bamaison mare wana donc ezalaka te basimaka bamachete kasi tondima bango. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean, c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous maman, le global PM Express. Et on bus toujours artiste Oyo, et nous avons toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout dans l'avion. Nous avons pris un petit colis, le colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.